Mbote mbote na batu nyonso balandaka biso na la personnalité TV. Ezanga Yabino Mama Doris Lema, la personnalité Fumonagaz. Vraiment, nous sommes vraiment très touchés par la disparition de notre papa, notre frère, notre grand-père. Autobus ici dans le journal Lelo. Puisque papa Lutumba Simaro Masia faisait partie de toute catégorie de génération. Donc, il y a un biso lelo pour rendre honneur à papa Nabiso Oyo, papa Lutumba Simaro. Nous avons perdu un grand artiste, un poète, tout un dictionnaire est parti. Tu évites celui que tu reçois, papa Lutumba Lisusuapi. Tu perdre dictionnaire et papa Lutumba. Na banzembo na yo ebinisa depuis. Hein? Jamais tu as ba bêtise. Depuis le début de sa carrière jusqu'à la fin. Papa Lutumba atika ko yembela biso ba bêtise te. Toyoka banzembo lokola ba maya, banzembo lokola on vit qu'une seule fois. Ba odutaka, minu eleki lezi, Marie Souza, oko regrette ngai. Présence nanga e bangisak. Merci ba pesa na mboa, verre cassé, trahison, testament. Banzembo papa Lutumba nyonso otoyoka, jamais oyoka ba insalité, ba bêtise na kati. Yango to sengi na nzambe papa yamba molimo ya papa na biso na kimia. Papa Lutumba bravo na onu sosali. Au Matisi art ya Congo RDC. Au tomboli art ya RDC Congo. Soki tokoloba bien. Au yembi banzembo kitoko kotika la histoire. Oyo kotika la histoire na mitema ya bato papa que ton âme repose en paix. Bravo pour na onyo sosali. Soki lelo a passer na biso bazo juger musique pardon, tolobi a passer na biso nyonso bazo juger musique profane, c'est par rapport à vos bêtises. Hein? Bino ba chanteur o botika le bozo mbela biso banzembo, bozo un peu exemple ya papa Lutumba Simaro. Essayez un peu d'améliorer vos chansons, bolongola ba bêtises na banzembo na bino. Hein? Puisque si moi je vais parler aujourd'hui de papa Lutumba, c'est un génie, c'est un savant, c'est un poète, c'est un pasteur, hein? C'est un dictionnaire. Hein? Puisqu'il nous a beaucoup enseigné. Ayembeliso banzembo kitoko, o epesi biso, édiqué biso jamais na banzembo no comme na ba insalité. Bon meka kozo exemple. Aujourd'hui nous a laissé passer na motema papa Lutumba. Si je parle aujourd'hui, puis c'est ngai Mama Doris Lema la personnalité, na botama na kati ya OK Jazz. Na koli na OK Jazz. Na boti na OK Jazz. Na bali na OK Jazz. Toujours na kati ya bana OK. Pour basaka papa moko mama moko. Nga soko sotambo na voiture na même mes amis me posaient des questions. Banzembo musu naza ko tia, mais bazo imaginer quelle chanson zo tia, tu comprendre en route puisque na koli na kati ya OK Jazz. Na boti na bana OK. Vraiment je suis dans les regrets. Nazo regretter ma kasi papa Lutumba mort na yo et beti kake na mitema bato. Vraiment le lot oza minga kolobate. To sepeli encore merci félicitations au gouvernement ndengo zu charge pour oza deuil national et bongi pena gouvernement za charge ya papa na biso Ndomanue no Lutumba Simaro Masia. Oya sali carrière na juste du début à la fin. Toyoki ba insalité te ba bêtise te. Ce n'est pas donné à tout le monde, ce n'est pas donné à tout le monde. Yango to senga ba artiste na biso mususu botikali bo lande exemple ya papa Simaro Lutumba Masia Ndomanue. Yango to leki ko pesa mes condoléances, to pesi toujours présenter ba condoléances na biso. La personnalité TV a se présenter ma condoléances à la famille de papa Lutumba Simaro, à la famille de tous les musiciens congolais, à la famille de tout puissant OK Jazz, Nabana OK, pour les racines, place papa Lutumba aussi racine tout puissant OK Jazz. Donc tu peux ça mes condoléances na République démocratique du Congo nyonso et puis na ngambo ya Brazzaville. Partout dans le monde où papa Lutumba Simaro, c'est le moment ya kolela et pour te rejoindre sous batala ya boete. Pour tala banda to perda
papa na biso Pepe Kale, to perda papa Wemba, to perda ba Kale Jeff, to perda ba papa na biso ebele lokola ba King Kesere Menea, to perda ba Ndombe Opetu, to perda ba Madulu System, to perda ebele ba Tesa ba tebele ba kufa ba tika biso. Lelo tozwaka lisusu ba doublure na bango te. C'est pour cela que les musiciens ont fait l'effort de imiter les grands. Si les gens ont une musique, c'est par rapport à ma parole, c'est pour cela que si aujourd'hui nos pasteurs sont en train de critiquer la musique profane, c'est par rapport à vos bêtises. Bobongisa la musique na bino puis c'est papa na biso soki na zolo balelo tozo kumisa lelo parce qu'il nous a enseigné par ses chansons mais pas des bêtises dedans. Ma bêtise elle a quitté bon mais kako améliorer banzembo na bino. Bravo l'artiste, bravo papa Lutumba Simaro, bravo de tout ce que tu as fait. En tout cas félicitations ebele tika boli monayo FP manaki nzambe yamba molima mwana yo toyebi ete mutu moko aza parfait dans le monde azate mais ba erreur amike zakana mais bien ça que papa Lutumba yebaki il s'est préparé en conséquence ya okuta na nzambe na ye oya mike nyonso wakaki na mai pona okuta na nzambe na ye. Merci, bravo l'artiste, bravo de tout ce que tu as fait papa Lutumba. Lelo ezaka pona honneur na yo la personnalité Siva le dit lelo ezaka pona honneur ya papa Lutumba Simaro. Lelo toroyemba ye lelo torobina ye donc tozaka kawana pona papa na biso Lutumba Simaro Masia Ndomanwene. Donc lelo penza eza pona ye toroyoka ye lelo ah papa na biso nzambe azwa longi mono na kimia. Tu étais un génie papa, tu étais un génie. Soso ekolela ngoyao soso ekolela batongoka ye tongo ekotana o ndeko ya makambo. Oui, excusez-moi, na saka pena chanter hein, mais nazo essayer un peu à rendre hommage na icône congolaise pardon. Akoma mobange a changé de makanisier. Icône à Boïtoro, icône, c'était une icône de la musique congolaise. Ah, Zambé. Mabele ongana lele, mabele. Kake beti papa Lutumba kake beti na mitema bato basala monima soki mopaya ye balobela ye sango ye na kotunga bisinga na tiki bafami bakosepela biloko nga na tiki bini bakoseba asisaka lofundu ebembe ya soso matanga te nalanga nzembo ye nalanga makambo ye banzembo nayembaka chaque jour nakoma bosana papa Lutumba oya bayanke o yambenga na likaya mobali nga boyanga kasi kopo ya masanga te mpona kiliba e tongo etanela na mesana kolata kaki na lipapa e opo nayebi o mokolo tokokufa tokobete na dra ya pembe ata ozali riche yebela makambo saka na sa moi moko tokufaka dra pembe kaka butu ekoinda mokolo bwa mandoki banganga libala oyo ya mwana na katie masu ekokufaka libongo ekotikalaka mama na lola bangelaka mwana nkombo ya papa Masia mokili ekokufa masumu maleki kasi nkombo ya nzambe ekotikala seko mondele asala mandoki ya koboma bato kasi ya koboma verite mondele akokite
mabele. Oh Papa Lutumba, bravo, 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 bravo. Moto akufi te. Ah, Masia. Bravo, 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 bravo. Molinganga na kati o. Loseba ebeti. Bolingo pe nani e. Na kati ya londende. Na kati ya londende. Ngana libongo na leli o mbole o mama. Nazaka pena chanter este, hein? Kendeke malamu mbole o. Yokomelaka ngai soki ozongi. Bolingo bosani ngai te o. Watande loko ozonga. Kozela mokolo masu ekozonga e. Ata sango ya pamba dorise o mama. Foto tikelanga na libongo. Nzela nini ya koleka e. Na mosika elili ebungi. Dorise o. Nabei basusi ya lamu. Ezanga miso. Akolinga yo te o. Akolinga yo mingi o. Akolinga yo kaka e. Oya bampasi ya lulango e tokomona karo. Mama mina mewa o mama. Mama nakowa o mama. Donc comprendre pas bappel hein, batozo benga benga. Ça fait mal hein, ça fait mal parfois pour supporter et ça volonté ensemble toi on a comme ça la fin. Mama nakowa a baby, a baby, a baby, a baby, a baby, a baby. Oh, a baby, a baby. Je pense à ma maman, Catherine White. Oh, Catherine White, repose-toi en paix, maman. Nanu nakufite oh. Kadona bambanda nazali na misto elenge.
tala ba conseil papa za opesa tala ba toli tala banzembo kitoko vous comprenez ka bapel to na choix te komelesa ye kwaluka na ye mbongo ngai na mbanda tokokani ye omama nzambe asalanga moke lokola ntonga masini banda banga kanda na ngai te omalole oyeye naotalakisasa mobimba balali ngai nazali se kotanga plafon na kanape mawazo kadi mobali akabinga kadi na baleki bazalaki kobenga ngai yaya na nzela ya zando koseka ata na siliki banda banga kanda na ngai te omalole oyeye nga mwana lomeka mobali asambwisi ngai likolo ya vengeance kasi botika mpe kosala mabe te na mabala botika kosala mabe na bandako ya mabala vengeance lero oyaka bayebisa yo te vengeance botika kosala mabe na mabala bamama bainanga yo mobali aboyanga kala nakoyebaka te likambo nasali eleki lelo mbula zomi mobali akangela ngai kanda na motema tokoli ata komina ata nasengi pardon ye na motema boya kolimbisa ngai aye koboya ngai se ntango nalingi ye mingi anga na nyokami oyo bobongisa bacomportement andako ya mabala boki baconseil nalolemo omama pension ya bomona kozwa pension mpe ya solo kozwa pension kado na bambanda eima omama bakomprendre yo mama o mobali mori kado je pense que tokomi na suka émission na biso je pense que tokoyaka prochainement tokoya suka olobela mpona papa lutumba tokotika papa lutumba ti mokolo bakokotisa nzoto ye na se ya mabele puisque quelqu'un papa exemplaire oyo afandi na bato bamusicien nyonso asangisi bango afandi na bamusicien nyonso malamu donc biso lokola bana oke jazz ndenge nazoba bana oke jazz bana ya bana oke donc toza wana toujours lelo mpona koparler sur papa lutumba jusqu'à le jour oyo bakotia ye na se ya mabele na ndako ne ya suka. En tout cas, je salue tout le monde. Batoni sur balanda qui Doris Lema. Toza toujours wana bolanda biso bo s'abonner na site na la personnalité TV. To kuta na prochainement. En tout cas, merci pour na nyonso. Bye bye. To kuta ni prochainement.